Kankuta Boy a préféré à démissionner la partie de l'INC au-dessus de la gouvernement. Nous avons dit que nous réagir. Bon, dans le baboy, Bablo Kwanezo Laksa qui bassesse il y a ba homme politique na biso. Kotala déjà na libanda ba occidentaux, bazomona réellement que ba opposant na biso, bazana posa mingi ya mbongo. Bazana posa mingi ya mbongo. Ezo laksa vraiment que bazo ba soifé d'argent. Parce que place wana ezali te président de la République nde akenda koponaye. Mais ezalaki président est parti na ye na accord o esalemaki nde sengaki ete président na Vita Kamere a choisi rier a wana na confiance nous apesaki. Mais tant amoni que makambo epesi te que élection ezali sous te nde pona ye asepeli te alobi bon lokwanga na sepeli te nako sepelanga moko te il faut na longola pe na batu nango bazana na gouvernement oyo po ebanda salanga kaka mabe soki nazomona bango wana nde salaki alongola ministre budget abisa de missionner mais ya boyi pe alobi ke ye tende achai wana eza président de la République eza mensonge eza buzoba ezola saki bassesse ya ba homme politique na biso et surtout na opposition batu pena bazate donc boy bien te ba occidentaux baseki biso donc on a lobake en tout cas à la kisi niveau na eza mukie sur le plan politique c'est ça. Merci. Papa de nous la réaction dans autant que les amours ya bayi et là que tu peux se passer à ministre ya budget Pierre Kankuta qui moko ya bayi INC alors donc bayebi ke bakuna metosa le matin na gouvernement tibala mutu atindaki kuna bima na mboka bitaki kamera ibisiete alongo na gouvernement mama tibango bazali na besoin ba makuna misala mais Pierre Kankuta aboyi kolonga na gouvernement ko ba di a démissionner na INC ko etasi ete bazala na besoin ya makuna na bango mais ya kuma ya population yo ko le ba parce que les amoka bayi mama wana eza bandelité makambo oyo yango tozomona oyo bato mosusu lelo bake briguer baposte mosusu batrahison kaka ya modele oyo ere nano akendaka na INC toyebaka baengagement na bango te azalaki moko oyo na kati ya parti soki motu oyo atindaki yo na gouvernement alobi o démissionné ayebi cause nini alobi keno o démissionné yokoki koboya te po ntango azalaki soki neti azalaki na INC te est ce que alingaki lelo azala ministre ya budget yango nde en globalité yango nde ezofaire fatiguer biso population na sens nini omona mutu toujours à couteau tiré na chef na ye suka omona trahir na ye suka a trahir et puis classe politique na biso surtout opposition yango penza nde ezopesa biso soni na kati ya mboko bakor wana ntango ezalaki batunaki biso te mais sikoyo ntango balobi longwa mais chef na yo mutu acheki yo kuna ayebi pourquoi alobi o démissionné po azomona déjà mabe ndenge ezoyela mais yo sikoyo azoséternize wana botango sikoyo akosilisa ministre ya budget wana sikoyo akozonga so na INC ou bien akosala parti politique na ye finalement sikoyo alingi nini biso bapeuple tolobi fa démissionné po mutu atindaki ye kuna eza INC ye akoloba teke no alongwe na INC azonga na parti na ye atika ministère wana bato mosusu baza wana bakobrige bango mpo na nini batrahison chaque jour babiloko babuso bandenge wana et puis soki bakomi peuple tozala derrière bango peuple akozala derrière bino na babuso bana bango wana tozosala peuple okende ozala nsima na bango nayebi te peuple nini mais oyo aza mature nete babiso boye tokokota babuso bana bango wana te areki azonga na INC mpo INC nde mutu akomisaki ye ministre ya budget eza gouvernement te eza nani INC nde etindaki ye kuna sikoyo azoboya mpo na nini po amoni kuna ke INC mbongo eza te awa aye sikoyo na ministre sikoyo azozwa bambongo oyo bakosalela bato misala ye bazosomba bamapango na bango amoni ke soki ake kuna akotikala pauvre na 6 mois oyo déjà toza déjà na babilan na bango babiloko basaleli biso ata mosala moko te mais bango moko batongi baimmeuble basi na bango na bapoto bana na bango na bapoto bazalaka na baoccasion te keno ya kozwa kofuta babillet kotinda bana na bango na bapoto ale siko bakomomona peuple congolais neti toza batie azonga na INC atika babuzo bawana kofanda mpe na gouvernement te gouvernement et puis premier ministre ndenge aza wana il faut zoler décision ndenge Vital Kamerhe na parti na ye balobi ke mutu na bango na zonga baradie ye azonga c'est ça notre par rapport à la démission du ministre Pierre Kankuta a démissionné la partie politique de l'INC pour étudier la gouvernement.
président national ya INC peut-être affaire aisaki alongwa na gouvernement po bakolongisa baélection te ye a préféré adémissionner na parti otinaki nyonso esalisi ezali mpona baintérêt personnel eza mpona population te naki ozali moko ya bayimboka soki opesa makanisi bon makanisi na nga mpo na ngai naza koya nsima ya ministre wana alakisi a monsieur Kamere ke aza mutu parce que monsieur Kamere est partisan na makambo nyonso ezosalama na république oyo azotambola na république oyo na baéchelle na baescalier selon ye akokende abengi monsieur Edem Kodjo Edem Kodjo basali dialogue wana soki et répercuté mabe, ça n'a pas encore passé un mois. Mais ces caméras au na Saint-Sylvestre, pour qu'il nous a une décision. Mais ces caméras est le premier. L'air bazar dit que mon président est aussi une solution à 98% et 2%. Mais ces caméras est premier à sauter au monde à sa président de la République Mbote pour essayer une idée. Mais les lots ministres sont qui à décevoir. Et ça m'a bête. Il y a décevoir la République, peuple. Si on va décevoir les pas ministres, à boire une partie, pour que la ministre, il y a peu de bifteck, n'est pas tenu sur bazolia. Et ça m'a bête. Mais ce ministre a l'accès que ngaïnde parti na yote pouvoir au bapesa nga et pas président Kabila nazo tikala. Mais à cause de gouvernement grâce à M. Kamere. M. Kamere a vivre on a parti politique grâce au peuple congolais. Mais M. Kamere ne respecte pas le peuple congolais. Comment un individu de son parti n'est pas indépendant à décider si le pouvoir n'est pas à décider peut abîmer la partie mais à tikali na pouvoir. Alors dans les pays ils ont marché n'engwana. Alors monsieur wana nga nazo pe ses raisons. Pourquoi toute la trahison na aide ya bayi opposition pourquoi eza trahison te. Le premier traître azanani. Mukolo parti politique INCT ndakendeke omoni balobi likambo ya sauter akei na lenge mususu. Lelo pe praza na misère. Soki alandaka pe bakoro bazoloba wana abenga président de la République ndenga kendeki bapesa ni mbote wana loba te président to sangana to sala eloko bandeko bazoloba soki ndeni pour na République na biso kende liboso alandaki te ya azo sursauter. Alors ba sursauter ye ezo sala mbe mutem passe ndengeni ministre wana avanda ali ambongo selon ndenge tozo kende l'essentiel basangana bango nyonso tokende l'élection nakolobela makambo ya INC un parti politique te nakolobela makambo ya peuple ministre de budget asala banini na ye bayokana bango nyonso tokende l'élection esili bona monsieur Kamere na parti na ye soki aboyi problème exact azana raison. Merci. Trop de temps, il y a pour penser nous au lieu de penser aussi les autres. 2 jours au bataille biso nenganini